Yesu na makila na yo Etola mote mananga Goberanda peri tutu Odini koto kolanga Matamboli pamba motika Atiyo byangiga litutu Kalana yeko kungama Namawana yekulutu Motema motema na peto Motema na peto Nakmola mimo bima Namakila na yonkulu Motema motema na peto Motema na peto Nakmola mimo bima Namakila na yonkulu Mokumbana mabenanga Elekinga ina matatu Malingi kobaka nyoto Monita bodi yonayo Yesu yakakono kolanga Koloko kiko vikika Alana yeko kumbama Namawana yeko lutu Motema motema na peto Motema na peto Nakola mimo bima Namakila na yokulu Motema motema na peto Motema na peto Nakola mimo bima Namakila na yokulu Yesu na makila na yo Otili kobe kolanga Otalibe otuninga Naboli na yonkulu Namoni tena nizitolo Nakobi kolonga sikawa Kona ekulu nayo Natele na elisa Motema motema na peto Motema na peto Nakmola mimo bima Namakila na yonkulu Motema motema na peto Motema na peto Nakmola mimo bima Namakila na yonkulu Tokutelema po totanga liloba Nzambe. Totangi na mukanda ya Psaume chapitre 103 versets 2 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités,
qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Prions Dieu. Éternel Dieu d'amour, nous voici encore réunis ici en ton nom. Nous savons que tu es celui qui nous a appelés pour venir t'écouter. Et maintenant que nous sommes ici pour toi, Dieu, parle-nous comme jamais tu as parlé. Tu parlais dans les temps à la montagne de Sinaï et tes enfants d'Israël t'écoutaient. Oh Dieu, nous avons aussi besoin de t'écouter. Parle-nous, Dieu, que ton Saint-Esprit puisse œuvrer au milieu de nous. Oh éternel Dieu, ne nous impute pas de nos iniquités. Pardonne-nous et pitié de nous, nous sommes tes enfants. Nous sommes venus pour que tu puisses nous corriger, pour que tu puisses nous conseiller, pour que tu puisses nous parler. Fais-le Dieu, au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons aussi demandé. Amen. Alléluia. Amen. Bino pembote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Ezali ngolu asali biso mpona tokoka kozala na esika oyo koyoka ye kosolola na biso. Amen. Nzambe kosolola na oyo na ye bana na ye. Ndeko atangeli biso lite ya malamu na mokanda na Nzembo. On a Psaume 103, versets 3 à 5. Soki kondimbola yango liso malamu elobe boye tika ete molimo na ngai ekumisaka nkolo mpe nyonso ezali kati na ngai ekumisa ye mosantu na ye. Nzambe na biso azali bule. Amen. Le saint nyonso azali kosala ye ezali mosantu. Saint, saint, saint l'éternel notre Dieu. Yango moni ke ba keluba kuna bazali kobelela na présence na ye. Bule, bule, bule. Amen. Amen. Ba œuvre na ye nyonso ezali merveilleux. Eleki monene. Toyebi eloko toki kosala te soki kaka kokumisa ye te. Amen. Abalobi, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis ye azali kobosana molimo na ye koki kobosana ta moke te makambo nyonso malamu Nzambe asaleli biso. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Imaginez azopesa souffle na vie na ye na ba oya malamu na ba oya mabe ye azali kosala. Azobimisa moi na ye, azopesa pole na ye na mutu nyonso. Donc ye azali Nzambe ya bongi na masanzoli kaka na kokumisa ye. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Amen. Babunga na biso nyonso enda azali kolimbisa. Amen. Babeta azobwaka ngo même dans l'océan de l'oubli. Oza lokola mutu osala eloko moko te. Celui-ci, c'est le roi des rois. Amen. Amen. Le seigneur des seigneurs. Talaka Nzambe munene wa zotondisa likolo tina se. Zaya monaki euta na likolo kuna na trône na ipe makolo na na sewe. Nazali ko se cacher, ko se révéler dans la simplicité. Amen. 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 Bapesi bakombo nyonso toyi kopesa mpona kopambola ye. L'étoile du matin, brillante du matin, vous allez kongenga na tongo tongo. L'idée de la vallée. Tuki kokumisa yeka kokumisa na bolamo ya salela biso. Soko sosoli esika tovandi, tout ce que nous pouvons faire, déjà kokumisa ye. Amen. Alobi dans verset qui guérit toutes tes maladies. C'est vrai. Akobikisa ngo lobité, mais ya Nzambe ya lelo. Amen. Le Dieu d'aujourd'hui. Si tu es malade, il te guérit aujourd'hui même. Amen. Okozela lobité likamune trouver solution te lelo. Ya baki te tango bako mema mwana na moto kuna na Golgotha bako élever ye na bal. Boko ebete nazali. Je suis
oyo azali le présent. Aza na tante lobby. Oh non. Kuna ndeko na biso bandi deja kopola. Toyebi ke tangu yo koyanda kosekwa habité. Lelo yo. Amen. Je suis la résurrection. Azali lisekwa. Puis alobi te Lazare bima. Bana. Abongwani te. Donc aza sujet oyo biso po fois kolo na biso to pambulaka ye tangu nyonso na bolamu azali kosalela biso. Na moyibi kuna na croix tango azwaki ngolu abete soko trouver ngolu. Kolo alobi na elobi kutu te lelo oyo. Ngana yo na paradis. Biso nde tozomona temps oyo ezali koya ezali munene mais pona Nzambe na biso nyonso ezali déjà lelo. Amen. C'est kokisami. Imaginez le 11 juin 1933. Tout tel depuis message et puis ça m'a qui na frère Branham. Et boulot comme dans maintenant c'est dans des 90 ans. Amen. Pour ce qu'il y a qui kala. Biso to ngai to zalawa. Maintenant ngolu na ye. Asali que to atteindre pe biso to bima. Amen. Pour na yeba ki biso déjà. Et il continue. Celui qui délivre ta vie de la fausse. Tangu yo zali katikati na kukangama. Esika na pasi yenda ko ya kokangola. Amen. 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 Donc ebungi na biso ko sanzola ye. Awa wa David aza ko sanzola ye. Aibaki monene ya Nzambe wana. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Pe azali ko tondisa na bolamu pe na mawana ye. Tant yo komi na mpaka lobete il te rassasie de bien. Amen. Alléluia. Amen. Na bumpaka na yo ya kotondisa yo. Amen. Pe akozongisa makasi na yo lokola mwana mpo. Oyebi so tokoti na adoration parce que tokosolola mpe c'est louange et adoration du cœur. C'est-à-dire ndenge to kokumisa Nzambe. Puis kosanzola kouta na motema. Alléluia. Amen. Parce que so bato bakosanzola ndenge to yembaka tezaka ba ange na ba santu obiso kozali. Na mukanda ya Apocalypse chapitre 5 na verset 6 à 9. Kuna tomoni kolo na biso en tant que agneau de Dieu, mwana na mpate. Amen. Wazalaki digne. Apocalypse 5. À partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point pour les latés. Voici les lions de la tribu de Juda. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Les lions de la tribu de Juda. Kosi na Juda. Doyazali roi. Ukonzi na bakonzi. Les rejetons de David. Oya Souka ya David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est sept sceaux. Amen. Ya longaki pona kozwa livre oyoyo ya rédemption. Livre kangamaki utakala pa fungulela biso bilengi. O David ya Daniel amonaki yango babite bomba yango tina tangu na suka. Pe Jean tangu atali amonaki mutaza dignité. Mi balobete moko azali. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Yazalaki Nzambe. Mais atiki trône na ya kiti pona banyoko la ye. Pona yo pona ngai. Amen. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Vite na mapipi na ye biso to bikisama. Akoma kiwa batali bo a tourner bo moni mwana mpate oya azali lokolo boba beti ko beti uba bomi ko boma. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Yazali na mwa maseke. Pe balobi bandimbola ya maseke wana ya milimo etindami partout dans les 7 âges de l'église. On a kobenga ba ona ye. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ya zui buku wana. Kakozwa buku ya pamba. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Amen. Kakosimba livre ya pamba. Oyo bazali babi que les 4 êtres vivants.
baza kovanda zinga na trône na Nzambe. Les 24 vieillards bampaka oyo 24 seulement basali nini bamikitisi kosimba kaka livre ya pamba po livre ane alaki livre bayebaki te nani akokosimba yango mais ye il a été trouvé digne. Louange bandaki kaka wana kokumisa ye nani kuta fungoli te mais ntango atali babebi kaka annonce ya pamba. Alléluia. Ntango yo ozwi annonce eza déjà sujet ya kokumisa na Nzambe. Seulement na annonce la bonne nouvelle on Nzambe apesi eza déjà sujet babi te tala mwana na pate oyo abetami ye nde azali digne kaka na annonce ya pamba. Bible elobi te quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant Amen. Mbala moko bandi ko yembela ye. Amen. D'abord na annonce à pamba bayoki te mutalonga ki azali déjà louange ezala. Amen. Tala niveau yaba oyo bana na Nzambe tukoki kozala na yango. Seulement ceux qui tozwi annonce bonne nouvelle tozwi eza déjà sujet ya kokumisa na Nzambe. Amen. Eta bongi na matondi babi te kwa bandi kokumisa babi tie digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Yo okoki oza digne ya kozwa livre oyo po yo ndo salaki mosala pe batato lete ezali yo nde oza molongi nde ozali na makoki louange bandi kaka wana seulement na annonce babandi kokumisa Nzambe okozela lobi te. Non. Amen. Amen. Soki ozwi annonce babi te kati na maseki mwami ya seke mike wana ezali milimo ezali kotambola les 7 esprits eza kotambola ba age nyonso ozwi message o Nzambe atindeli yo banda dia kokumisa ye. Amen. Kozasuna ba inquiétude te. Alléluia. Amen. Moko alongaki mpona yo Satan a déjà vaincu tête na Golgotha a déjà brisé mais azoya toujours na ba grimace mike moi ba épreuve mike mais toyebi te ye Goliath azali na kawana mais biso tozana David pe na kana biso. Amen. Amen. Oya si alongaki na Golgotha il a vaincu. Donc le diable n'a plus de force. Pour na biso tout ce qui nous arrive awa tozui annonce il faut tobanda kokumisa. Amen. Ko louer ye munene na ye. C'est-à-dire en dehors na ye Nzambe mususu azati. Na Apocalypse chapitre 19 na verset 5 à 9 kuna pe tomoni te ba oyo bazwaki pe annonce et bulukutu ya batu. Apocalypse 19 à partir de verset 5. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Amen. Ah oui, c'est là qui annonce. Wana oba bali mutuluki ya bato plusieurs. Et puis que kola lobaki te makila na yezala qui répandit pour plusieurs. Vous allez belé. Banana âge à Éphèse. Tito comme na âge à la Odyssée. Bandeko na biso nsu bazali bakufi. Biso tozali pe kozela. Tango biso nyoso tout ozui déjà ba invitation. Parce que annonce le bete bozali béni. Bozali batune sengo. Amen. Amen. Oh baza invité na fête des noces. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce message, c'est une invitation Nzambe pesi biso. Tant que yoyebi déjà que tu suis invité, et ça sujet seulement ya isengo. Et awa concrétisation makamwana tango mena ezo sala matango tozana lola. Na ba centre nyonso Ancien Testament. Na biso na Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, tous ensemble. Amen. Et maintenant, tango tozali ko sepela, ko fete ba ko annoncer biso. Que si manabimna waete bozo kene kuna susu boko me pa nini bokozala bakonzi. Voilà. Amen. Amen. Je pas ni bokozala banganga Nzambe. Na ye moko akokunza, le roi des rois. Le roi de toutes les nations. C'est-à-dire yako ya kokunza na mokili oyo en tant que roi ya bikolo nyos. Et annonce pesami. Biso pe le Seigneur a dit il a fait de nous des sacrificateurs et des rois.
Seulement na annonce wana babite kuna na lola epai tozali. Esengo ezali. Amen. Et bandi. La Bible dit, une fois faut dire Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Là, c'était l'annonce. Maintenant, on a verset 7. Réjouissez-vous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Tout quoi kukumisa ye. Tous allons na esengo. Futu ba louange au biso tozo bondela nzambe, tozo kumisa nzambe pona ni. Et batubele moni ba okanisa ke bazaka kokumisa nzambe. Bazana kati ya adoration te. Tokomona yango pona nini? Tozo fut biso nde to statu la ka. Ye pona toza déjà na annonce ya bonne nouvelle. Makamoni nzambe ya malamu a préparer les biso. Toyebi yango. Et ça déjà sujet. Oye te bongete lokumu ezali. Amen. Ezonga na ye. Que son nom soit exalté. Amen. Kuna déjà na lola. Biso nyonso oyo ezolakisa biso moni ete ntango nzambe asali livre histoire ya sali nyonso tu déjà ekomama. O makambo elekaki lobi oyo ekoya lelo na oyo ekoya kuna toyebi yango. Eza déjà annoncé. Pe biso toyebi place oyo ezali pour nous quand nous serons au ciel. Amen. Parce que j'ai assez amonaki ya bato wana. Be moye koshange yango eso ezali. So bamonaki yo na kati ya bato wana olinga te okozala. Amen. So bamonaki yo te olinga te atovande okolongwa. Amen. Te tomonaki Judas. Amen. Azalaki oyo vraiment pembeni na nkolo. Mais likoma likomelo baki ete mon ami. Alléluia. Va me trahir. De falika ami. Bukoko loba nkolo kendo lukata mutalibanga nda tout ça. Mais déjà ekomamaki. Il faut y. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bateau bavandaki katina. Mouleli pou. Bamoni une forte lumière. Alléluia. Bibite sango to ambi oyo tangu nasuka c'est une lumière. Amen. 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 Biso tout soko taina ba âge nyonso to komoni te c'est mulili ezali. C'est vraiment là les noirs bato batonye dans les noirs. Pour les athées. Mais Dieu nous a fait grâce. Atinde biso la lumière du soir. Abite bato bazalaki na katikati na mulili. Nzamba sali biso grâce. Oyo ezali ngolu. Tuko okuta na lilobo ezali pole. Mais faut tous à la sujet à gloire ya ko glorifier. Amen. Kaka lilobo biso to ya. Amen. Amen. Tous la lobité. Lilobo ezala ba promesse belé, mais lokola yo yambi yango kaka. C'est déjà un sujet de gloire ko kumisa monene na ye. Ko exalter yete yo zali nzambe malamu. Bonté otoza ko loba yango seulement à partir ya annonce. Tofandaki na biso na kati na mulili. Mais ils ont vu une grande lumière. Sa parole est puissante. Et sa parole est ezali polé. Seulement na kati ya parole otoyambi ezali sujet o il faut to kumisaka ye mikolo na mikolo. Amen. Amen. Kuna David alobi yango tikete molimo na ngai ekumisaka yawe. Pour tous ces bienfaits. Et tout le monde est bien fait que les capons biso seulement annonce à lilobo to yambi. Et ça déjà sujet munene ya kokumisa ye. Amen. Parce que na lola kaka kubatangeli ba kaka ite moko alonga ki déjà ki babandi kokumisa ye. Seulement koyoka ete ya un vainqueur. Habite il est digne. Seulement na litato. Puis vainqueur wana to monde te kuna na fête de noces. Tant ba lobine ke akoke régner. Déjà, biso ensemble kuna. Na ba Abraham, na ba Jacob, tout bandi ko kumisai. Amen. Parce qu'il y a roi des rois, seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Si j'ai déjà ko glorifié. Et biso to régner na ye, donc vous allez maintenant période na biso. Ya ko donda pe na seo. Oui. C'est toutes les nations. Amen. Mais lui sera le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Bible le dit. Pour les maintenant et mon année, la parole, la parole de la promesse, c'est déjà un sujet
ya kokumisa kaka nzambe. Bosala ba inquiétude wana nzambe ayebi yango. Amen. Mais ekoleka. Na mukanda ya Luc chapitre 2. Surtout joué à partir à verset 8 tina 30, mais tokozwa mwa ba parti mike pona tokene mbangu. Ah, tomoni ba berger kuna tamba komaki na Bethléem. Et voici un ange du Seigneur lui apparut et la gloire du Seigneur se resplendit autour d'eux. Moi je moko abimela ki bango pe pole na nzambe emoni samaki. Il fut saisi d'une grande frayeur. Kuna bango babanga ki makasi. Mais l'ange leur dit ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Amen. Amen. Nasela bino sango malamu moko. Sango malamu moko o soki ba yoki yango ekozala sujet ya esengo. Ya kokumisa nzambe. Eza nini? C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Yoka sujet seulement. Annonce que moi na botami. Déjà babete za sujet ya kokumisa nzambe. Amen. Parce que biso tozalaki bakangami. Mwana wana nde azalaki sujet ya makambo nyonso ya ko délivrer biso. Aza mobikisi na biso ko bikisa biso. Tout. Déjà wana faut to banda ko louer Nzambe na biso. Na annonce seulement. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange d'une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant Alléluia. Amen. Bala moko bubu. Ba ange ba wuti lola. Ebele. Na armée céleste mobimba. C'est-à-dire qu'on a ba séraphin bazali, la chérubin bazali. Amen. Amen. Ba ange bazali. Babete toute l'armée et quitte bandiko kumi sans âme. Seulement na annonce. Aujourd'hui à Botal. Vous n'avez même pas berger ba comprendre nan. Mais na lola déjà il y a la joie. Amen. Amen. Quand il y a déjà l'annonce, il faut tous argent batune sengo. Parce que annonce peut ça mina n'importe quitter. Oui. Ba oyo bazalaki bapona. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et puis quand on a annonce wana témoin na botami et sengo na ba ange. Pour ne te kimia ikiti na moke. Amen. Peke mo na nzambe na bisiko eleki bule. Na bite yazali nzambe otanto kokumisa ito lakisa ite yo zali mokonzi na bakonzi. Yo zali nzambe. Yo ndo zali oyo azalaki na makoki. Yo ndo zali oyo bebite il est élevé. Ndenge zaya monaki kuna na likolo trône na ya memoni tezo kita. Tina se. Nzambe azali kotondisa mokili. Mais akiti dans la simplicité, il s'est révélé katikati na biso. Il est né dans la chair. Ponete ayako sikola yo asikolanga. Amen. 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 Wana ba tuna mokili ba comprendre me baba. Moi je babete maintenant kimia ikiti na mokili. Il faut to kumisa ye. Bango bakei ba moni ndenge makambo elekaki bakutani na mwana wana. Maintenant à verset 20, les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Alléluia. Amen. Maintenant, natang bango ba moni oyo likomi ekokisami. Mais évitez ceux qui biso tozo comprendre que pas une biso tozali. Voilà. Nous sommes les enfants de la promesse. Oui, ba te belé ceux qui même Jésus Christ azali na tango na biso bangai ba monete. Bangai osusu la été. Umum kono mso simbi Rouleau a fungoli yango abandi kotanga pe habite aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Likomio yo ekokisami. Amen. Awa likomio ekokisama kina pona ba berger ils ont ce qu'ils avaient entendu. Kabotami nous avons vu. Et ce que peut na vie na yo likomio ekokisami za sujet ya pambo na za. Amen. Mais tant que le Malachi 4, 5 à 6, c'est ça qui promesse dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Mais ekokisami na misu na biso. Mais c'est un sujet de joie. Amen. 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 Ce que nous avons entendu, nous avons vu. Ok. Un prophète sur la terre. Je vous enverrai lire le prophète. C'était un sujet de joie. Ce que je vis à Amos 8, 11, et que tango na nzale koya. Zambinda lobaki yango. Papa bete, na histoire nous aïe de sali, atatola ki déjà makambo ekoleka na tango wana.
Mais la biso babete tango ya nzala ezali koya. Amen. Il y aura un temps de famine. Mais bite so bozomona ikomi yango kokokisa. Amen. 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 Tout ça tango na nzala. Oui. Et puis il a dressé une table devant nos liboso na bandimba ba yini na biso, c'est le biso une table pour na tolia. Bino boyeli pas table wana ezali. Amen. Amen. Mais c'est un sujet déjà parce que l'écriture là ya Amos 8:11 s'accomplit maintenant. Amen. Oui. Et ça s'accomplit na miso na biso. Il veut le mettre quand les mages ont vu. Bayokaki. Mais maintenant bamoni mwana wana. La parole qui s'accomplit devant vous, et ça sujet ya kokumisa ngo nzambe. Amen. Apocalypse 14 verset 6. Eza na tango na biso. Yango pe Biblia elobi. Tomoni mwanji moko azali koke. Alléluia. Tomona ki yango awa. Ozali kopumbwa mukili mobimba. Amen. Amati sikelo ba aigle. Ba papu na eba ya bampongo. Et né à lui l'évangile éternel pour la prêcher dans toute nation, toute langue. Et ça c'est accompli devant nous. Amen. Amen. Nana mona yi ange yango. Peut-être bata mukili tango yebisa yeke écriture ezali maintenant to moni yango s'accomplir. Un ange atamboli mokili mobimba pour na prononcer, pour annoncer l'évangile éternel. Amen. Amen. Frère Benjamin. Vous comprenez? Tokendaka na yoti na stade. Kota la Apocalypse 14 6 s'accomplit. Amen. Dans notre temps, c'est une écriture qui s'est accomplie. Amen. Amen. Bible dit, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en guise de témoignage. Mais l'internet, tout au Gabon, mokili mobimba. À tous les États-Unis, aux la même parole. Bissoa, c'est prêché dans le monde entier avant que Soukaïa. C'est-à-dire, cette écriture s'accomplit aujourd'hui. Amen. Nous avons vu ce qui a été annoncé. Voilà. Toujours vivre. Matthieu 24, 45 à 47. Qu'il est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais c'est une écriture, non? Amen. Qui s'accomplit devant nous. Ce que nous avons entendu, nous voyons ça. C'est un sujet d'adoration. Seulement quand il y a l'annonce. Ici, quand maintenant les bergers ont vu. Oh, déjà, bazama casse déjà Banana Zambo est vraiment ya liboso. Ceux qui ont été créés dans la présence de Dieu. Par annonce seulement, bazoku misanza. Seulement l'annonce. Mais évitez ceux qui ont vu quand Siméon a vu l'enfant Jésus, ceux qui ont vu dans verset 29, a dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Maintenant, Kolotike Momo Sana qui est na kimia. Car mes yeux ont vu. Alléluia. Amen. Mais si vous avez moni, brother, atale loyo, yo le loyo au kufi. Mais il va te kufi dans kolo. Amen. Amen. Tu vas directement au ciel. Parce que ce que tu as entendu, tu as vu. Où est Zalaki? Lobby. Une promesse. Nous vivons ça comme une réalité. Tout ça aussi, la promesse, nous sous, ikoya. Mais il faut que la sujet toujours, il y a ko kumisa nango nzambe. Amen. Yango salama ki kunana lola. Ba oyo ya liboso. Toyemba ka ete banani ba kumisa ye ba mwanje na basantu. Et biso basantu ozela to kufando komi mosantu ndenge ba misu basalaka te. Ba ba yambili lo bana nzambe sasa yipi. Ba onde baza ba vivant baza basantu. Tangu liloba oyo ya mosantu evandi kati na yo. Oza mosantu. Amen. Amen. Matthieu 25 verset 10, ceux qui étaient prêts entrèrent. C'est le temps de la préparation. Nous vivons ça maintenant. Toutes ces écritures, Toyoka Kiango, maintenant nous voyons cela s'accomplir. Alléluia. Amen. En aussi grand nombre, Zamba, Pesibisuba, la promesse est belle. Umunite tangu, Marie, amonaki likomio ya tangu na yeko kisamaki, abele abonde la kinza. Bete mon âme exalte l'Éternel. Amen. Amen. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Dans Luc chapitre 1er,
na verset 66. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Tikete molimo nanga etonda nkolo. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Ponete mis molimo nanga ezali ko sepela na nkolo nzambe nangai. Parce qu'il a jeté les jets sur la bassesse de sa servante. Alléluia. Amen. Apesa ki ngolu. Tant yo moni likomi ezali ko kokisama na miso na yo, ozali muto ozwi ngolu epai na nzambe. Amen. Amen. Diba bete tant moi j'ai qu'à le bete na Marie, à toi une grâce a été faite. Amen. Amen. Parce que oyambi likomi ya promesse. Pe ko mwana botami. Bongo biso pe to yambi makomi o ya promesse. Tozo mona accomplissement ya parole. Amen. Biso pe ngolu na nzambe même ngolu wana yaki na Marie, eza pe kati na biso. Amen. Parce que nous avons vu awa wasimoya lobi maintenant misu nanga si emoni. Oyo na yokaki j'ai vu. Amen. Amen. Soki Yesu Kristo azali likomi. Soki azali kotambola na se oyo muta komona eka wa moni likomi. Amen. 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 Soki yo moni likomi siko to komona pe Jésus Christ te. Amen. Biso tozomona likomi kokokisama mais bato miso bazomona ngote. Amen. Amen. La parole a été faite chère. Pe moni sami. Banani basosola kyango kaka ba obazalaki ba yambi ngolu. Et soki yo yambi ngolu ezala déjà sujet ya louange na yo. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 21, le moni ete nkolo kuna akoti na tempelo. Abandi ko bengana oyo ya bato ya kosala mobulu. Matthieu 21 à partir du verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Basuta la makambo Yesu azwaki azwifu wa bandi ko bengana me banganga nzambe banza ko monela ye baza ko minimiser ye. À la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Alléluia. Amen. Na makambo nyonso ya boule, c'est dit notre Dieu tout ce qu'il fait est merveilleux. Amen. Faut tout bon de la nzambe ba action na nyonso ezali merveilleuse. Kukumisa ye. Et il continue, et des enfants qui criaient dans les temples, Hosanna au fils de David. Alléluia. Amen. Bamona bana mike kuna na temple. Bango bakolo banganga nzambe bazako bude, bamona ba bebe bazako kumisa ye. Bana bandiko kumisa. Hosanna. Batuni Yesu Christo. Ils lui disent, entendez ce qu'ils disent, yo yoki d'abord, oyo ba mikolo bazali koloba, bako mona tina na yote. Mozo yoka pe obana kuna bazako loba. Oui, il répondit Jésus. Jésus a dit solo gai na yoki yango. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Bino boyebi teke liloba ekokisami na bana oyo. Amen. 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 O bano bazali ko sala ezali liloba ezako kokisama. Liloba ngo yaki na Psaume 8 au verset 2. Qui a tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Amen. Ata bino boboyi na bino. Meli komi lobete ba oyo bazali bana. Ba oyo kutu nanu bazali ko komela libele. Ba kokumisa ye. Amen. Amen. Mais c'est déjà un miracle. Nanganga nzambe wa tunete c'était indigne mtu yo. Mais makambo nyoso ya sala c'était merveilleux. Batba okumisa ye bana. Bamona bana kuna ya mike na église batombo. Alléluia, Hosanna. Babi yo moko lobini na bime likomi kokisa. Amen. Amen. Parce que et comment mi tsoki totango na Psaume chapitre 8 na verset 2. Psaume 8 na verset 2. Nzembo. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté. Donc, Psaume 8 verset 2. Hein? On peut lire. Oui. Ah, mon gars n'a pas d'idée. Ok. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est au verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Alléluia. Amen. Lokumuna yo fondé ango
na munoko na bana pe na ba oyo bazali komela nano mabele. Amen. Yo bapesi yo lokumbu pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Amen. Banganga nzambe bakobude biso zo kumisa ete ya nini wana apona laksani mais bete bikome koma maki deja. Ata boboyi na bino na kozwa lokumu na bana. Amen. Oyo kutu bazana makomela mabele bamona mama tiki amoni mwana na mukia na zala tiki nani komela mabele abimise muno. Alléluia osana. Parce que koma maki. Oui. Ya ye akokisi liloba ucha ordre na kati ya lingoma na nzambe me lokumu epesa melele na nzela na bana. Oyoki makamba zakolo oyoki banzembo bana bazako bimisa alobite ezali komi okokisama pona ko confondre mikolo oyo. Amen. 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 Na Ecclésiaste chapitre 3 na verset 14 Bible bete makambo nyonso nzambe azako sala esi esalama. C'est-à-dire soki tango na kala esalamaki biso pe bakumisaki biso pe foto kumisa ye. Amen. To liloba na ye ezali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Amen. Ecclésiaste 3 na verset 14. Ecclésiaste 3, 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit afin qu'on les craigne. Alléluia. Amen. O nyonso yo esi ekoma. Lokola ba ona kala ba sala ki yango biso pe foto sa. Kaka na annonce. Tambo ba monaki likomi kokokisama. O ba yebiseki bango ba moni kokokisama na yango. Bato ba koyi kokumisa nzambe pour le moment ezali biso. Parce que nous voyons la parole s'accomplir. Oui. Amen. 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 S'accomplir devant nous. Il faut tous là-bas. Oh, ya kopesa ye le kumu émérité na ye. Ete yazali nzambe. Apesi biso ngulu. Parce que nanzela li loboto yambi lipambo li monene ezali. Amen. Voilà. Tous on a na Jérémie chapitre 11 na verset 4. Jérémie chapitre 11 na verset 14. Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas, quand ils invoqueront à cause de leur malheur. Alléluia. Amen. Awa, Jérémie, yazalaki na libota na Israël, yaki libota o bayambaki liloba lokwa bisoto yambi. Ba moni pe bokokai komona. Mais chaque fois bazalaki ko abandonner liloba nzambe pa zalaki kotika ba. Amen. Amen. Awa monike mutu na nzambe, suko reconnaître mutu na nzambe anazali na pouvoir ya kubondela pepo na yo. Tango za na problème, kosengela yo ngolu. Amen. Awa ebisi Jérémie alobiete, toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. Wana bana na nzambe batomboki, batiki liloba na tango. Bango bayambaki liloba, parce que nzambe tango abimisi bango na katikati na Égypte, apesi bango liloba. Pesi ma liloba, il y a une bénédiction. Lipambo ndeza la kolanda liloba. D'abord l'annonce, ensuite la bénédiction. Mais chaque fois ils abandonnaient la parole. Liloba wana o ezotomoni pole. O liloba to yiko pesa ngo lokumu. Bato bele batiki yango. Ba abandonner yango. Awa ebisi Jérémie alobi ko intercéder lisupo na bangote. Parce que ceux qui ont abandonné liloba oyo ya pole, liloba na tango na suka. Il y a des temps où il y a des difficultés. Quand il va invoquer le Seigneur, il va répondre. Zamba yebi que diable a l'ingé bisoté. Tu es déjà bambiche na ye partout. Amen. Au comme un moment donné, il faut la coincer. Et tant que vous allez coincer, de temps qu'on a Psaume 103, na kati ya force, il y a goya abimisio. Amen. Parce que vous allez na kati ya parole. Mais le bête bateau maintenant ba eko abandonner lilobo yo ya tango na suko to yambi. Ba abandonner yango. Abi Jérémie ko sambela ko tina na bango lisote. Mais na ko zwa bango ni kai seront dans le malheur. Ba ko bondela ngai ba yeba ki nzambe.
Ils vont m'invoquer, mais je ne répondrai point quand ils seront dans la détresse. Amen. Parce que lilobo eto yambi, oto zali ubete to zong selaki matama pamboli, ezali comme la soit bénédiction, soit malédiction. Dans Deutéronome chapitre 11, na verset 26. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. Natie liboso na yo, lipamboli pe la kelemabe. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Oh, il lobo epesa melendo biso. Soki bino boko obéir na yango, boko kangama na yango, boza bato boza na kati na mapambo. Amen. Tokomona lipambo lezali nini kati na nkolo. Point tozali kokumisa ye, sujet na biso pona tozali kokumisa ye. Tobete tomoni lumière ya pole. Pole ebimi. Biso tovanda katikati na ténèbres, nzambe apesi biso pole. Mais c'est à toi maintenant kokangama na pole wana. Amen. Tant yosio yambi pole, eza sujet à louange. Maintenant balobete maintenant ceux qui ont rejeté pole wana. Yo tombé dans la malédiction. Oui. Aibisi bana Israël, lilobo na pesi bino zali liloba moko ya mutuya. Ceux qui bino boko obéir mais ceux qui boko rejeter yango, bo tomber dans la malédiction. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Amen. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescrit en ce jour. Oui, batubele même baza kolobaka ngo. Deux ou trois réunions au nom de Jésus, nous sommes là. Mais Jésus a satika bango bandaka. Amen. Oui, Marie na mobali na ye, bazaki na mwana Jésus na temple. Amen. Amen. Jésus a tikala na bango babandi ko tambula na bango. Bazo kanisa ba otambula na Jésus. Ils ont même fait 3 jours de marche. Mais Jésus a tikala kana ikala. Amen. Tant que tu n'as pas la parole de l'heure, tu es dans la malédiction. Amen. Deux ou trois réunions au nom de Jésus. Tu n'es pas dans la bénédiction. Amen. Ce n'est que Bible lobi na biso kati na liloba oyo toyambi. Ceux qui beaucoup obéir, beaucoup tambula na beaucoup kangama na liloba oyo, bénédiction ezali katikati na bino. Dans Psaume chapitre 50, verset 15. Oui, ça, assurance, to kopé sabino boye zalaka na confiance. Na nuba oyo biso toyambi. Amen. Psaume 50, verset 15. La Bible dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Na tangu na passe. Pono to yoyebe tozali na nzambe oyo zali na kati na luba ya solo. Abete pendant la détresse. Où va venir détresse ces années? Ban Israël babimi en Égypte. Bina bakuta liboso boye. Mer rouge, mer etondi. Na sima kuna ba Égyptien bazali kolanda. Voilà. Amen. Amen. Et comment kita ya détresse? Koto bazolanda pona baboma koto place woleka ezati. Alors bien maintenant à ce moment-là invoque-moi. Amen. Mais tu dois être dans la bénédiction, dans la parole. Ou toujours sur le seulement bateau bayambi la pure parole. Alors c'est pendant la détresse invoque-moi. Et quand moi je te délivre, Dieu me repère sanga sur le koum. Amen. Yango David a lobete même tant que tozalaki na kati ya masumu aye ko bisiko la biso. Amen. Même tokoyi na libulu et dans la fosse, il vient nous sortir de là. Afungoli mai wana. Amen. Amen. Parce que bazaki ba na elaka. Banu bazaki na alliance na Nzambe. Mai monaki Nzambe kati na bango. Alléluia. Amen. Bibi muto yo azana ilobo ya solo te ya tangu na suko te, c'est un homme qui est déjà mort. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Nous tu es déjà un cadavre, kufa. Mais attends, comme Yesu na munoko tambula kanango, il n'est pas là. Atikala, il faut que zonga. Rentrer encore où? La vie commence dans l'assemblée, dans l'église. Amen. Na malobo bazo, Matteo bazali côté abini. Yo moyi te frère Brano a ici le choix d'une épouse. Habite la vie éternelle, et c'est le kola. Kupona, moi si nego baponaka, eza lokola ozopona lingomba.
Amen. Amen. Tu oponi mwasi mabe toute ta vie eza mukumba nokuma nome. Surtout ba laxi kana ba internet na bino ya koza mwasi yango abeta kakai. Tawa yebo yo le logo yo sala. Mais mukumba na moya benganiza. Amen. Amen. Le choix d'une église fait ça comme ma destinée na yo. Si tu es dans une église où la parole n'est pas prêchée, l'ilobé amité, l'ilobo tobete l'ilobo éouté pas une ensemble. L'ilobo ya basakoli. Si nzamba sala tomoni ta sala livre na ye apesi yango basakoli ba annoncer. Et là-dedans, il y a la parole de la promesse. La promesse ezali kokokisa. Ceux qui vous na promesse te, ozomona yango te. Mais maintenant vous en avez quatre à l'église en déguenine. Habite, quand tu auras maintenant dans des difficultés, invoque-moi. Amen. Amen. Je répondrai. Zambé a coupé sa solution. Habite, vous s'inquiétez. Yo talaka position na yo, mais pour na ba on invoquer Zambé, faut la mwana na Israël, o yazali kati na liloba. Mais ceux qui vont boire qui liloba wana, kola lobete tika bango. Kosambela ku pona bangote. Mais quand ils seront dans les détresses, ayebi que détresse ko ya. Tout le monde a un diable ko ndi matin même aux ba dollars na yo ba millions tondi si na poche, ako tobola poche fa ne bi makaka. Oui, ça sert à quoi? Pourquoi vous gagnez ba valeur ya mokilo ebele pendant que ta vie éternelle oyebi to ko lekisa yango wapi. Voilà. Amen. Amen. Ésaïe 55 na verset 6. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Alléluia. Boluka Yahweh, wana azalina nous komimonisa. Bubito tozana année yango, l'année de la grâce. Onkolo yaki kofungola yango. Ça fait 2000 ans. Azoba te mutunyo soto yaka, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Okuzala prêt na nzambe ndenge ni kewe ba nzamba za prêt na yo. Tout sur le banzambe nyoso te, le Dieu des Hébreux. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce n'est que quand tu es dans la parole de la promesse, Zambe wananda za pembeni na yo. À ce moment-là, yo kuiko invoquer. Amen. Amen. Au moins ba invocation nyoso zali ko semble na c'est ça dans le vide. Tant que tu n'es pas retourné à la parole de l'heure. Amen. Amen. Dans la parole de la promesse, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Toujours dans la foi apostolique. Mitema ya bane zongi na kondima bantoma. Pendant qu'il est là, l'ilobezali na nuana, yo lobete bibe lobete kangama na yango. Il est près de toi. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, invoque. Alléluia. Amen. Invoque lui. Et la Bible dit, il va répondre. Dans Nombre chapitre 6, pour la ABC, je viens de venir à Kopambo la bana nanzab. Nombre 6, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, Wana nkolo ABC, moi je pas lobby. Parle à Aaron et ses fils et dit, Alléluia. Amen. Parce que là qui est belé, mais yebisa Aaron. Parce que nzamba zaka toujours na musali na ye katikati na mukilio yo. Aibisete yebisa Aaron, kuna yebisaki yebisa Jérémie. Kobondi la gusupo na batu wana. Yenda zalaki oyo azali komema sango na tango wana. Mais sango wana pesa mai na Moïse. Amen. Amen. Mais awa Aaron azali katikati babete yebisa Aarona na bana na ye bazali banganga nzambe. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Boende bokupambola bana na nzambe pe ko yebisa bango. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Tika te nzamba pambola yo. Soko za kati na iloba oyo tozali na yango, yebe te nzambe il faut pambola yo. Amen. Ba pamboli oyo yo ezaka kapona bana nzambe. Tanto lo bagati frère nzamba pambola yo. Et c'est vrai. Tu dois être béni. Amen. Et qu'il te garde. Alléluia. Amen. Peye moko ndaza mubateli na yo. Zamba kubatela yo soki liloba nezali kati na yo. Soki yo vandi kati na liloba oyo, o persevere na kati na liloba oyo. Yibete zambe ndaza kubatela yo. Mutuna mukilite. Amen.
Pensa ba lobete naza na posa na pambola bango. Yebisa bango. A utilisé Aaron. Moïse yebisa Aaron, ayebisa libota na Nzambe. Il continue, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Nzambe sala nini acha pole na yo. Webi pole obabit même na Apocalypse tamba mona kinkolo, mona lungine lokola moi, nkongenga pole. Tikete pole na liloba. Liloba zali pole etalela yo engengisa yo. La Bible dit que la parole c'est une lumière à nos pieds. Attends, on a polo zotambola liloba nde zali komema yo ko l'action nzela. Amen. Pe apesa yo ngolu. Amen. Même ngolu yo Maria azwaki. Amen. Moi j'ai le bête à toi une grâce a été faite. Yo be mutozi pole na Nzambe, lumière na Nzambe, omoni elongi na Nzambe. Ngolu pe pesa melio. Amen. 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 Tozali bato zakati na ngolu, la grâce. Et il continue. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Apesa o kimia. Zamba balole longi na ye. Kati na liloba oyo. Apesa yo kimia. Pesi suko yambili lobo na tangu na suka. Ezali loba oyo ebongito yo kumisaka Nzambe. Amen. Na kati na lobo Nzambe azobatela yo. Na kati na lobo Nzambe azopesa kimia. Na kati na ngo balobete Nzambe alobi chaque fois yo za na ba difficulté. Qui est en détresse, notre Dieu dit que j'interviendrai. Amen. 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 Nous en avons 2 Chroniques 15, qu'on a verset 10. Nous avons profondeur, monsieur César Kuna. 2 Chroniques, chapitre 15, dans verset 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem, le 3e mois de la 4e année du règne d'Asa. Oyo aso azalaki mokonzi kati na Israël na mbulo bango bapesi wana ba tunyoso ba ye deki ba elaki tomona kete après la Pâque 50e jour après les gens se rassemblaient dans l'Ancien Testament ba yoka liloba puis ba pesa Nzambe lokumu. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alléluia. Libota oyo tamba yoki Mombo mosal na Nzambe azwi engagement. Babete nkolo tokotiko lisusu te. Tukuki kokende so de gauche à droite te. Nazana tante na ine kotuna mama o est-ce que kuna na salabo? Na tuna obo. Non, moi j'ai reçu la parole. Amen. Babete de toute l'assemblée, d'un seul cœur, babete biso tokokangama na Nzambe oyo. Nzambe oyo amoni so yilo wana tango na suka. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand ou femme. Alléluia. Muto zakat na iloba wana te. Pona Nzambe à l'époque Israël il faut ba bomayo. Mais c'est pas pour le moment kufino déjà na mulimo. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous en invitez. Au moins les tatouages à Gotambula sont des gens morts. Bah si ba kufa sont des gens morts. Spirituellement. Amen. Amen. C'est dire, mais c'est la réalité. Yango tango ezana na Bible bete bolu kanzambe awa azali na nukati na bino. Toi na tango na nzala, babete les gens seront errants, ils sont en train de chercher l'Éternel partout. Mais pour ne trouver yemo so le bete ngamo fona benga. Amen. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a tiré et je l'ai récité au dernier jour. Aucun élit ne se perdra. Amen. Et il continue, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de trompettes et des corps. Bango tango bayoka kindengwana bakumisa kinzambe. Alléluia. Ba juré fidélité. Babite biso to kangamaka na nzambe wa. Tout Juda se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Mais mukonji wana sa, il peut le bête, pona toujours qu'on lukaka makamuna bokili.
kolukaka ndenge nini malgré tout nzambe apesi aza kaka moto. Amen. Amen. Akozwa ba engagement soko tangi wana ponete misolo na ye ba makambo na ye eko akozala garder bien asali alliance na batu na mokili. Na mabota oyo bayebaki nzambe te les incirconcis. Mona ete Babylone ezalaki mokeme ekomi ke Babylone la grande to ça la convention. Ovandi na yo ke koluka batu kuna boya to kusangana to koma ebele oyo teya ngape na teya yo bakomemela yo la mort. Voilà. Amen. Tout le monde a dit les oies sauvages se nourrissent que bilei yo ya bango. Bampongo pe ba na bilei na bango ba liaka. Pour lire n'importe quoi. Au verset 7. Dans ce temps-là, Anani les voyants. C'est-à-dire que bengi voyant tout le monde, c'est-à-dire le prophète. Porte-parole en Zambie ina tango wana. Ezalaki Anani les voyants. Neti tango na biso beto na porte-parole na biso azali. Amen. 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 Oya za kopesa biso lilo. Parce que Nzambe alobete celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Oyambi muto Nzamba tindo yambi Nzambe. Amen. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Awa balobete zalaki Anani, yenda zalaki le voyant. Batuko kanga makaka Moïse alobaki Moïse. Mais non, Nzamba zana batuna zo solo. Voilà. Tomoni kuna yebise Jérémie ko sambela te. Awa yebisi Anani kende ko yebisa mutu wana asa. Abisa kende pa ya sa roi de Juda et il lui dit parce que tu t'es appuyé sur les rois de Syrie et que tu ne t'as pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens, les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu étais appuyé sur lui. Alléluia. Et puis mon condieu, tant que bundeli bele yaki. Vous avez appui kutu ya mutute, mais si ko yoke ko luka appui ya bato mukili pona nini. Zamba sepeli na yango. Mutu wana nani yenda zalaki na tango wana na liloba na Nzambe na monoko na ye. Mais mukonzi oloko amona kazali mukonzi na verset 9. Car l'Éternel s'étend ses regards sur toute la terre pour soutenir son dont le cœur est tout entier à lui. Abete misu na Nzambe zali kotambola na mokili mobile. Pona kone kotala mutu oyo azali entièrement na ye. Alléluia. Amen. Kozala te lelo ndambu lobi ndambu koto. Ayez une position en Christ. Amen. Pour le bete soka enlèvement ezali ya kokende ngai. Amen. Amen. Bonde boto ete eza passer nda kokende biso to. Non, ngai. Abete naza kubwaka misu na yatala ba oyo bazali entièrement ba pesa mi epai na ye. Maintenant à sa fille irrité contre les voyants parce que malobo ba yebisaki ye asepeli na yango te. Ya ngai ba flatter le quoi aza mukonzi boyebisa ya ba relation wana bosali de ba benga woni ba relation ba benga woni alliance ya terme moko ba loba donc ezalaka non na sens te ekobukana ya yo kiango mabe et il fit mettre en prison et il fit le mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui et dans le même temps Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Alléluia. Amen. Azi muto ya lebokanga ebotia na prison parce que maloba ya mutu na Nzambe ezali ko sepelisa ye. Amen. Amen. Soki olingi mutu Nzambe atindi te okoki kopambola mate. Amen. Parce que yazo memela yo la parole de vérité. Alléluia. Amen. Liloba oyo toza ko etoyambi ezali lié na basali na Nzambe. Awa zwi mosali na Nzambe kufinga ayona ale bwaka ibuna na prison. Neti lelo batibeli ba rejeter mosali na Nzambe. Amen. Amen. Bisusu kuba ko sambela bozo milimo na botinda ngokuna na ba na miss. Mususu ba koyeba tala ba théorie. Mususu dazo bimazaka kufinga ka frère Frank. Pona ni malobo ba lobi na ye esepelisi ye te. Amen. Meza maloba na Nzambe. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Yoko iko mwasi wana la reine la veuve de Serepta. Alobete je reconnais.
yo zali mutu na nzambe. Amen. D'abord il faut qu'on reconnaisse mutu na nzambe et ensuite la parole o ezana munoko na yo ezali ya vérité. Amen. Diza iloba na nzambe. Mais ceux qui ont rejeté mutu nzamba atindi. O rejeté nzambe et mutu yo soko landi lisolo na etia eko kufa na mbasu na ye. Ayozo malade. Mais libota mobimbo etika lekolo bite biso to kangami na nzambe wana. Amen. Ata yoza mokonzo boyi na ye me biso tozwi serment tokozala fidèle. Ah balobete azwi susu kutu na ba peuple mususu atie bango supe na prison. Mais suka nezalaki wana. Amen. Amen. Suko oyambi liloba na nzambe linga pe muto nzambe aza komemela amemelio lilo. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Munoko. Amen. Amen. Et au moins, comme ça, frère Franck Alobaki n'a besoin d'habiter. Na ebisi nzambe na bonde laki. Tu vois, yo tindinga. Fait que tout ce qui croira à moi par la parole de ma bouche. Amen. Et pas inagozala yo po bango pe baza. Amen. 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 Mais nzambe yo kilo sambwana. Croyez à la parole. Amen. Voilà. Oui, mais aux îles de Bawana, what? Apocalypse 14, 6 s'accomplit maintenant. Amen. 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 Matthieu 24, 45 à 47 s'accomplit maintenant. Amen. Croyez cela de tout votre cœur. Amos 8, 11 s'accomplit maintenant devant nous. Amen. Et vous verrez le bonheur. Tous en mukana na age, punape, tango moma ekomaki nzambe atindi age. Nzamba zana basali na ye, okoyi ko négliger basali na ye te. Soko négliger musali na nzambe, on négliger nzambe ye moko. Na age chapitre 1er, tout na verset 1, tozoko kita. La Bible dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zérobabel, fils de Shetladit, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Daskaska, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Zambé azali koloba. Apesa liloba ne alliance na Moïse, apesi bango. Mais azana basakoli na ye, batuna yo azako sala na bango. Na tango ezalaki tango ya Agé. Tuna tomoni te ezalaki Anam. Baye batie na prison parce que mutoyo mokonzo makambo bayebisaki ekukani na valeur na yete aboyi yango mais elaki liloba na nzambe. Il dit le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Alléluia. Vous sèmerez beaucoup et vous recueillerez paix. Vous mangerez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Alléluia. Amen. Les salaires de celui qui est en gage tombent dans un sac percé. Bongo nyoso yokoza ezako kwa na libulu. Pona nini boboyi loba na nzambe? Amen. C'est ça na tango yo bongete tozonga totonga ndaku na nzambe. Amen. Amen. C'était le temps de bâtir la maison du Seigneur. C'est le temps pour nous, par exemple, les loyaux. Nzambe nous parle dans les rassemblements. Ouais. Amen. Amen. Ceux qui ont allé en dehors, il y a rassemblement. Autres allés ça là pour le moment. Yeba ki makambo nyonso tu ko ikozwa na yo lati kitoko tango apio zubandika kolenga lukwa mwa soso. Meba moni otondisi bilamba na yo pona kozipa nzoto. Mais au moment où moi chemise na s'il est dans la parole, Dieu le donne. A repensé na chaleur. Amen. Dieu le garde. Amen. Amen. C'est le temps de rassemblement. Il faut être là où le Seigneur parle à son peuple. Amen. Abi maintenant au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Maintenant, bokuka koitala banzela na bino malamu malamu. Est-ce que vous avez côté habitué? Vous avez le bananzambe ou pas? Okendeka pono moni ba foule tondi. Au moins, on a pas spectacle. Dieu n'est pas là. Amen.
Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est ça le message. Amen. Amen. Agé chapitre 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsassa, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Alléluia. Amen. Zamba za encourager batna lobete, bosala misala. Amen. Amen. Boza ba fainéante. Abi bozala bato bazali kati na misala. Wana ndira misala akopambola bino. Amen. Car je suis avec vous. Ngana zali na bino. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Alléluia. Amen. Alliance na sala na bino. Alliance na sala ki ngona na Abraham koko na ba. Eko yo kozali bota munene. Ngana kozala nzambe na bango. Baokende kati na boumbu. Na kobimisa bango. Ngai na kopambula bango. Na okotsa mwana mbo. Abi je reste fidèle. Amen. 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 Beaucoup ka kozala bato bazali kozangi ya bulembu te, pour travailler. Na ndenge nzambe ko conduire bino. Moi je reste fidèle avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Alléluia. Tangu yo yambili lobona, tangu na suka, yebete mulimo na nzambe, yango ndeza ko conduire yo. Amen. Amen. Ezali kotambusa yo. Abi kobange loko moko te. Amen. Amen. Mais zala sobre, babete zala sobre, yebite, nous avons la parole, Dieu est avec nous, mais marchez dans le calme. Alléluia. Amen. Wendete boyo non allez ndako bato ekomi yanga pona za na nzambe te. Non. Yebete wala biloko na bisote. Amen. Sala yebete nzamba zana yo. Yebete depuis na bimisi bino. Depuis le temps de votre délivrance, l'esprit du Seigneur est avec vous. Ne craignez pas. Amen. Bénédiction à prometaki Abraham alobete nazali ko garder yango toujours. Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 3, Zamba pesi lipambo leo yebisaki ayebisi Jacob. Azongi na liloba na promesse wa pesaki na Abraham. Genèse 28 à partir au verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. Amen. Abete tike te nzambe na nguya nyonso tu apambola yo, te rende féconde et te multiplie. Apesa yo mabota, bokoma ebele, afin que tu deviennes une multitude de peuples, okoma libota monene, qui te donne la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Bénédiction utaki na Abraham, promesse utaki na Abraham, à toi et à ta postérité avec toi. Promesse Abraham est nini? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 Et bokozala toujours balongi. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ezalaki déjà ilaka. Mais biso pe na tangu na suko pe tozalbana na ilaka. Kuna lobaki te je vais vous préparer une place, je viendrai vous prendre. C'est une promesse. Amen. Amen. Mais alobi avant wana bozala na liloba. Je vous nakopesa bino mbula. La pluie de la première et de la dernière. Amen. Basakoli o basakoli bazalaki baloba yango bandakala. Soko zuna Acte chapitre 3 na verset 21. O ezali elaka pona biso. Acte chapitre 3 à partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pourquoi lela masumu na bino pe bozongela nzambe na solo pour que vos péchés soient effacés. Na tinete masumu na bino elimbisama. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Na tinete tangu oyo ya kukitisa mungongo et uta epai na nzambe. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. L'iluvana déjà chez le Bamaki Nabasako. Malachie 4, 5 à 6, c'est déjà une promesse dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Amos 8, 11, c'est une promesse dans l'Ancien Testament.
Bible vete nzamba kopia biso temps oyo ya kokitisa mongongo. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et vous ayez moko Christ katikati na biso. Frère Branham abeke makambo misato nzamba sakisanga ki destiné na yango pona kokisa na mokili. Atamboli lokola tata, Nicolo, il était le père. Amen. Amen. Notre père qui est aux cieux. Akiti na se lokola mwana Emmanuel, Dieu avec les hommes. Otobengi Yesu Christ. Amen. Amen. Mais etikali asuka, il doit vivre en nous. Katikati na biso. Ndi loko tozali koze. Akomema biso encore aux premières heures. Comme l'église était au commencement, l'église au commencement, bayamaki mbula na liboso, bandeko na biso ba witata plateau ba yebi, bazana expérience ya bilanga. Tango abandi bilanga mbula moko ekweya. Amen. Amen. Avant koka ko récolter nzambe faut tinda su mbula. Il y a la pluie du printemps, il y a aussi la pluie de l'arrière-saison. Oui, au printemps ekweya ki na evangeli et nous attendons la dernière pluie. Nzambe akokitisa yango. Amen. Amen. Lo les a déjà kufungwa. Abi ete pona ete mingongo na bino ekita. Mais bobanga te, je suis avec vous. Boza bana na ilaka, ilako apesa ki Abraham alandi nango na lignée na yeti na suka. Pe ilako epesa meli biso, biso aussi comme Bible vete comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Et kokomi kisama na tango na. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup misaka epone te tozali kati na liloba ya solo. Amen. 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 Beaucoup misaka epone te azali nzambe na biso. Amen. Beaucoup misaka munene na ye. Beaucoup misaka. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.